Tika melo yeso tika ngwelo diamo akoti nangana na nwale komina kwite ya yo tika melo kwitso yo tika ngwelo na jour ba komi histoire ba penser que rôle Michel jouera jouer nango. Eza pasi po na ba Abakuk na ba famille bota na ba dete ya pêchage ba mu pêcha na ba odina ba dia na pe ba kuti biso na pêche pe ya za makasi na ba chaîne ba ta dina déjà mutu ta lo ba ese mission de ba bengi pa ko mutu intel te mission ba bengi po ba komi histoire oyo et 5 rôle wana faut mission jouer. Ba ici pêchanga crachelenga ba sero to uti na bango musika to ki biso tunzo to mikieto luka ensemble na ba bekam na profiter pesa ba sero ba bekam mbote to ba époque moko o to zaki penake to bunda mais attends le to zaka chaque jour mais to zaki passer na semaine faut ebike okuta na pêchanga okuta na Igor okuta na Duchesse okuta na Shoga okutana ba igets to kana ba iloro mo boye bonde ko mo boye na ebite bon lelo to koli soutenir bo s'abonner et puis neto solina et puis mikolo ya je compte au chepe bagag et la msa sous chaîne o biso so to moni chaîne to mona photo jouer o so na jouer te na odamiti oh qui prend mama ya Bandigunyo so butalaka kini France, kini Belgique te, kini Uganda te, kini Portugal te, kini France. Na kini France bubano ulanda babilo kwa bien, ngamu kwa tamba dozawan, bagag, d'émotion, ba comédie, série télévisée, chronique musicale, chronique politique, chronique chroniqueuse, chronique ulanda ngwa na Kin France TV na Kin Yannick Wenge béton Yannick Wenge yonde makambo Kin France Télévision ni makambo salande makambo. Ok, voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Avec le vôtre Yannick Wenge, Motatona Gibonzambe, mesdames et messieurs, à travers cette émission, vous savez bien, je reçois toujours pour vous des artistes et musiciens, comédiens, toutes tendances confondues. Dans cette émission, Jeep à vérité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Micho Bozo, l'artiste et comédien. Donc, à travers cette émission, je reçois déjà mon invité, Micho Bozo. Monsieur Bozo, bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Ça fait Migorobele mon cher. Ouais, nazanga kitoko. Naza photo normalement ya ba ngana na plateau ataba 10 ans ou 11 ans passé. 10 ans, vous soupe na ba kinto on dirait. Vous avez wa pour battre. Naza na jobu pendant dans ça ba 10 ans kuna. Ba jobu ba na kata seed quoi. Wana pays na biso nazoke nango pe na moni pe shikito azana. Ouais, nazokota wana naza Lubumbashi na spectacle moko après yango nde ba proposition ezali avec ba sananga baza kotoa ba boss lokwa ba Yannick Nia Rombox Yannick Nia ça a été Air Force One apprécié azala mbongo fort Air Force One Michel Bozozo azoya Air Force One papa na Curtis Air Force One nazomona ba action zo sala donc gloire à Dieu tokuta na masalanga na ebike na zo ba numéro et to benga na to komana po bino bozo ba mécène ba sala bino po bo soutenir biso ba artiste quoi donc bana jobu tout na pesi bino ba mbote. Voilà, merci beaucoup Michel Bozo yoza moto bandi théâtre le lote kala théâtre ningezo kende nini pendant tout pesa moi 11 ans 12 ans façon théâtre n'engezo kendele ndenge banda kokanisa to on dirait théâtre changer moi lignée musuze comme na moi bande musu air moso vandi bozo ko moi regret. Ouais, théâtre lelo n'engezo komeli na ko vivre non na vie artistique na ndenge biso to kuteli théâtre
mikolo babandaki yango kala baza kolela kaka théâtre bapasi eza théâtre bazwaka badisposition na biso te badroit na biso ebele baozwa yango te donc biso mpe ntango toye tokuti kaka milelo na milelo gloire à Dieu lelo ekoma ya mo biso bagene omona osecret na mwa 100 fois ozozwa oyo bato baosoutenir yo s'organiser mpo ozala bien mais na ndenge artiste ndenge avivre en tout cas théâtre eza kaka bien te mpo tozala bakombo ebele koleka peut-être bozwi oyo toa nango mais na bacomportement mpo lelo ekomi na milieu ya théâtre oyo bato bazala bona biso baéducateur ya masse ebele mpe baye lelo ya beaucoup de parvenir oyo baza baartiste te bakomosala théâtre epuis bazofingisa mpe art yango ezosalaka bien te mpo baartiste toza bademi-dieu baartiste toza bato toteyaka donc ntango ekomaka déjà ke toswanaka tofinganaka ezokitisa badignitaire ya biso baartiste comédien. Voilà, ndeti lelo pe to moni ba groupe comme ebele, mutu mususu mona pas akoma leader, azape na groupe, na surtout pe ba chaîne pe comme ebele, ba chaîne komi na kamwe ngamoko na Kinshasa wa, ba chaîne ebele, ba groupe ebele, ba leader ebele. Et ça donne ndeti yo za déjà fidélité pas na liste boy na habité comme c'est ba 19 ou 20 ans déjà. 22 ans. 22 ans déjà, 22 ans. Jusqu'au moment yo 22 au vandi, mais moi 6 mois, 7 mois à sali groupe, moi une année à sali pe groupe. Chaque chose a son temps. Ebele pe basala baku baza ba leader te. Mususu pa baza leader masani mouvement te. Donc kobota ma leader ezaka to sali groupe ba président. Leader déjà so za ngona sana yo, eza oza leader. Donc so bota ma leader ezaka te ka osa groupe. Donc so za leader ozaka leader. Pour jour au ça ba accompagner te o fa asa ba pa bota ma déjà leader. Donc c'est ça, bah bonne chance na obazana pour ça va le sangsa batu mais ko sangsa batu lelo ezali palangu batu faut zapper na gloire wana na grâce wana ko sangsi bana batu siko après bando sangso ba munga chaîne après siko bando so abeli au PC nini ba bengo président problème te président ngo problème te na ba Philippe to mona jo mikola so aliata mongo na ba nina ba match ou abeta ba match so aller je vais appeler le président. Le président a un problème. Mais est-ce que ça président Fachi? La professeur appelle ça président Fachi Béton. Bambo tena longo à chapeau. Voilà ça garant des nations et abisso. Donc président a un problème. C'est un autre président. Mais est-ce que quatre no botama leader? C'est ça donc to lembisa bangote mais basa appelle ba leader quatre na bon. OK, Michel Bozo ya bato bele ba yebsanga ke non Michel Bozo acha président la die so bena kisi. Pour comment la dit so bako linga Michel Bozo boy makamnya soka Michel donc on dirait Michel salama blo mo boy po président la dit so be akanisa akaka na chani na kisi non yo de moi ba kecha leader na kisi ça va bon te on peut belle forme c'est là ya yo za muto ebinga lelo te omoni phénomène sobe aza grand frère nan liboso pananga na professeur na pesa ba mbote na a mérité ngona o asale belé na carrière nanga le roi du rire nga pas la biso ba bengani nga pona théâtre ko bengala c'est trop dur mais na kimindaku pour père azolinga art mais azo soutenir pe ba artiste na linga tenga na sa art phénomène azwinga bu jeunesse nanga tout et l'équipe na kola ba parler na Shadak a obotami na omona Israël a obotama na omona alowenda ko akefa na place boy ngala Gaël na omona batu ba ketura ba miradi ngala vanda na palene donc ngala pena lekine do ba moni na lekine ne rite avant de pas wera peut-être à quelque sorte moi bongo pe donc na vandi na yebi ke vient na kata parler au silika via au swana na parler ndi mamozana ndako makambo eleka na vanda pe bongo na ye phénomène sobe le roi du rire eza teke na force ki yango eza ki o ekomama eza ki chance je me souviens ka boto vani na bon marché ba à l'époque wa ba ma passe ba keiso na bosan te to azaki na mona ka phénomène ke kin parade a ke émission kin parade wana betinze mune Kongo etonda bomengo maye tosala makasi tokendengo liboso abembela nzembo mobo ya Kongo abisinga kota na ka
c'est wana ta monopole mo biso to ba histoire ba carnet à côté bisinga yo fo vanda ko mo vanda parler nga na vai na ba parler presque belé na bandi dans courage ya ko joa ndako que na comme responsable na bimine na parler chez biso te mais pas phénomène donc phénomène aza yaya père na ninga artistique naza pe yaya et puis naza pe sous côté ba bana na su yala ba liboso yaya bana ya liboso eza te ke na tien na kisi eza étoile na musala o alaksenga comprendre ke naza na réflexe na mayeli na pesi o azo senga tonga former biso na bimi abimi singa musala ezaki pe bien na yekolongo bien na sala ngo bien nde na bimi soki nga azaki mutema ke na zanga monde après biso ba mukwata ba biso to ba mukwata ya bango coupe tambula aboye babo bini ba papa mukwata ba bima te ebele ba bibi ba nde ba beloni ba bima te ba mosatu nga mena ba groupe ba Angela na ba mouvement ba baze belé o ba sans toi longo toi zarati zali muke aza ba star ebele oyo biso pe to fongola mutema ba zo peta na bango donc ezate ke na biso na list boy mututu aliaka na sani na balambi biloko yo na sani no bachelio ye pa na sani ni bachelio. OK Michel Bozo s'inspira na nani na ebité za présent la die sobe mutasa ke no yo faut jouer ndengo jouaka to monaka mutu mo boye ndo bité nga fona jouaka boye. Ouais ngai déjà phénomène sommial ba phénomène ba poza président na phénomène on a zaidi fine na à l'époque ba peut-être ça c'est pesanga mais naza déjà inspiration naza idole ya presque ba tout ba bima liboso à l'époque pour biso to bima pour ba phénomène ba génération nyonso ba jouera bien ba sepelsanga surtout Vegao tanga jouer ki yanke ba mogondo ba to mogoto ba ve mogondo ba tebele ba joueur ba yanke belé bien surtout na robo sana pe mais inspiration wana nyonso na sangisa ngo nde na yakotala théâtre eza imitation de la vie actuelle na kata société tout ça là mais somme na jouer la baba peut-être na no bois kati poto bois ka poto lia sikona ça ni ezala te bon na luki ba imitation de la vie actuelle netala na quartier na biso mutu moraz do ba bongo mutaba kwiti aloba mungongo wana nazwa personnage wana na lachango nde na bimisa na formation phénomène na pesa yo zo reka o mona ka pa mutu te taika bata kwiti ba nga pene ya quartier personnage makufa kala voyant azali mutu aloba do babilo bingo c'est azali mutu mo ba retard quoi azali naturel mais mutu adringue quoi bata quartier ba famille baloba te na salir ba ebi ve voyant la ki bongo nde nazwa kiye na ngoto na pesi o ferme na laksenga artiste rata likamte na yena o wana nde ataka za entraîner à Baxana o à Baxana pes na komi. Voilà, lelo Michel Bozo quand même ça va rôle wana o se retrouver nango ça là ça va o zara ere nango to ya mo regretta kande o joie rôle. Regret za la tepo yango nde comme singa Michel ya bien zaka kombo ya makasi kombo ya Michonde yango mtevanda c'est ça nous en a regretté pour un personnage wana boyo ça la personnage ya bato akuti bimisio bo confirmer comme peut confirmer na bo yango plus jamais so yango tene dans sa propreté so yango tene to za moi nini te carte moi foot à parler te donc c'est ça quand moi ba moni Michel alobaraté à Sidi Karaté ba to moni Michel na TV ozo recader artiste mo bonabité afinga ki otoni na moni vraiment ozaka na kanda jouango longtemps comme on a été pour na fula ande artiste mo ko ba be na comme on leki o atakaye ezakani na yo même ça là ba niveau temps ya tombo boye te senge boye likambo za ezaki te biso déjà ba réseaux sociaux ba polémique ba base des éducation na biso wana pena déjà présent fâché mais base na biso za ke lelo le ba ba mapena ba TikTok ba ba masala musala ba ba sepela ke oza artiste donc so na yaka pe na TV na ka tema kana makasi ko réaction na ya rapide pe ya direct il est quand on il est capote za ba maso to ko lipa ensemble to be na théâtre to kemina bango ba génération moto lala banda kumoko to yebani ba secret to na pe ba mbetu mo na chéro bibu jeunesse donc na olingate par exemple 2 minutes à cracher lenga non c'est pas langote
pour te passer moment pour jeunesse pena bango na olingate par exemple Ansulzolo a craché lenga pour te ba maso to passer ba bon moment ba ici pechanga ba craché lenga ba sero ba ici pechanga craché lenga ba sero to uti na bango musika to ki biso tunzoto mikie to luka ensemble na ba bekam na profiter pesa ba sero ba bekam mbote to ba époque moko o to izaki pena ke to bunda. Mais attends, les autres chaque juste, mais tu dois passer la semaine, il faut que au coup tu as Pechanga, au coup tu as Igor, au coup tu as Duchesse, au coup tu as Shoga, au coup tu as Baïget, tu as un bailo une bonne comment pour habiter. Bon, les autres colis, au par contre, ma responsabilité, même dans l'église, on passe dans la terre qui est facile. Même une économie, un jour, pour botter dans comment, mais bon, ça l'a rappelé si comme au bala, au comme peut-être son bal autre moi sinon. Mais les autres colis, bat ne bat pas penser, mais ça na yaka peut-être faire au yebi, et ça qui réaction peut faire na ya pour atika peut moi atika ma kambo. Ok, Michel Bozo, autant il y a un combo ici Pechanga, autant un combo à Bekam. Donc, lelo, comme on a séparation entre Bango et comme Sibia Sibina Dama. Pechanga. Malamoite. Bon, à Boukala, c'est que c'est qu'il y a Pépé. Binada Mandel, qui a il y a un mois de matin. Garçon, dernièrement, on a pas grand frère, on a Garçon Chenda, les patrons de GPX. Asa pato sakate Gaston Chenda mulu bapene ya Valais wana yana ngapi na kolina ngasam abenga kinga peshanga ndeni bionazi ya Gaston ngabi oyo jibe na biso ye erreur bimate ye mokiek donc c'est ça. Ok, comment on a des artistes bakabwani bakomi baponi ba groupe moko azana ici Pechanga muso azana sila bisalu muso azana kene pas belle vie ko so na ko fingana na ebite na ba ekiri wana yo pe ba benga ya tourner boya ko komi so ko tourner koto fo finga bata koto ne na mona ba artiste comédien ki lelo ba acteur bazo sala yo zo mona ngo pe o mona ngo comment ngai so ba benga na tourner pa Bekam to pa Pechanga to pa Bellevue. Et ça passe pour un bateau, ça va pas le baquet, Michel Mikoto. Bakolo, ballon, dit. Jour, bah, commis histoire, bah, penser que Rolo, Michel jouera jouer dans et ça passe pour un abakouk, n'a famille bota, n'a pas d'être pêcheur, bah, mon pêcheur, n'a pas, oh, dîner, bah, dire, n'a pas, bah, coutu, je n'ai pas, j'ai payé ça, ma casse, n'a pas chaîne, bah, t'as dit, des ans, tout à l'heure, ah. Est-ce Michel ne va baigner pas comme moutentel té Michel va baigner pour commis histoire oyo et 5 rôles wana faut Michel jouer ce que batu ba boma bango eza bango te eza ba entourage ya lelo na mboko oyo eza batu ba luka na intérêt donc mutu ponae po azana Michel bien faut akumisa ka Michel mais or so ba kabela Michel ba la esika monte ok po tonga Michel. Mais je vais à l'accès Michel quoi al sanjo la camille donc c'est ça baza bana famille moko dernièrement ça que Michel na bi est ba wela mobile toni pour baza basi pour basi loko za ba ranking makasi ça c'est ba weli mobile so mobile te otonga enga pona basi oza makasi yango bon so batonga kiyo ba pe bana batu moko ba bongisa ba entourage ezo boma ba ah lelo au monde pe bo etam so so nga benga mutentela bo benga pona nini ah e koma bo me baninga msu bulo msu ko ya pasali mo lelo ba bulongo koma biso te comme ndenge wana ba to ko rene ba filme na ba filme bo me na micho na bango mo ba mo sa bagag biso to tikala na bagag mais lelo au monde ke au monde pas excuse pas Bekam gag et salama au monde pe pas Bellevue gag. Au moins, biso na bagag, ba Michel Bozo TV gag, et phénomène Sobe TV gag. Au moins, que makambeza ko avant mo soye mais batika ko entourage batika on séparé bango. Entourage ane loko zo ça passe. Baza ba artiste. Tu vas appeler tel pena rôle. Biso tari pe mo ba rôle par exemple net ba Pierrot ba comment c'est que ça peut ça la plaisir. Mo pena rôle bité rôle fa sanga. Et ça appelle l'histoire moi au CP là on to gag mobi ah so ngapela zena kacha ngana cha oyo. Ce que mona ke batu musuba ba Micho
biso batraita biso bamisho baya bato moko fier bamisho baya bato moko soyebisanga loko mutu moko bayebisanga loko misho don werako don héritier na maison mende aza ye moko obenga te so obenge boyela baparti olinga kukoya te wana bakosi biso tu mosala tosala yango tolesaka bato yo obenga na yo ozwa ata oyo na ozwa tout fait nombre naboya po eloba naza na programme loba naza na programme mutu ni yango aboya promotion na ye na art aza te musala biso eza théâtre so mpo naza na mutu ambongo mpe te so babenga par exemple ya ozwa sambala otourne naboya lobaki naza na programme moko boye nakoya eza kaka moto moko ezala bakati ya banzoto ya bato mosusu aolinga te ya mpo epargne makambo na bango ekosala makambo ebele oyoka te toza famille ntango yo olele lobi moninga mpe fadame. C'est ça le contexte. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comprenez vraiment, je suis avec Michaud Bozo, l'artiste et comédien vivant ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Air Force One, Papa na Jos, bientôt là, Michaud Bozo. Azo na raza Afrika Engelembo wananga tuka boya mbaye elima comment que mboka on a laissé passer na wiki kuna déjà mambo ke da kitoko laisser passer au côté mambo ke bien boya mbamo na mai artiste je crois balinga pe kuna mingi bolinga pe trop boya mbaye en tout cas usama malamu mingi Michaud Bozo le théâtre ya Kilelo ndenge zo kende par rapport à Kikala ezo kende moko to échanger là sur tuna question mais il y a question mo fana tuna na suka ya ba Kilelo mabe ya Kilelo ekoti po ba parvenir bae mutu so abomi libala bombu azani mwasa libala abomi libala akisa boka mate abomi libala poko ta théâtre muso aboyi pena mobali ko mais akekota na théâtre tu peux imaginer ça mususu azani muta mususu copine ya artiste et comédien ba choc azui il pas prouver comédien akisa théâtre muso azaki copain ya fille à théâtre abashoka azui pas la sape muto akisa théâtre so kati na ye aza artiste te yango moi ba des okota ko conseil ko pesa na ba ndeko no ba artiste comédien parce que pourquoi parce que le tourment ka ba poison comme na théâtre mabe ko boa ki na ba maladie ba mbasu mambebele o na kuti veme vanda na théâtre soki omoni mishazo kebo chaska yo na mona lokane pa na hote so mutu mo ka bimi bwe mbasu ndeti na pesa exemple buibui misho zo mona te par rapport ya bandeko ka ba artiste comédien tango ko mona eloko wana oko sa ni pe conseil ko pesa bandeko no ba artiste comédien nini par rapport pour na poison muté mabeza partout mais yo so bomi mutu yo tika mpepete pour le kufa te mkiyaka mpepe mte dayate so yo bomi mutu je me suis pas que douche na buto ke sokola o sokola ne so abimelio po yo po okende mukili o eza ya batu to ya mukili ya batu dans to vivre na mukili le roi montre dans so pile si nzamba ko la mgabi le pile monsieur sili OK muso atikele monte tikelo continuer donc tout est vanité tout c'est pas ici bas au 20 na obeti donc na professeur peut ça 20 le roi de la forêt moté donc yo ça mabe yo pozo mabe bano ba tikala na mabe moli bando telenga na kapena c'est ça donc côté à serre nanga boui Irène aza masalanga tout na bango loin ba serre to kembi to apela bana phénomène et puis aza muto to tuna ba gag trop taka ngana basalanga ndeni basalanga yo ko sala accident so na dans mte ba moso na etala yo peut na ko sa crise yo tikala so za ba pota ngoko bando beta lisolo mo ya opération na olongwa dazaka na e ba tenza masanga ndenge donc c'est aza pour ma vision na minute mais na ko ko etaliti quoi ko etaliti ate so na bina assister que peut-être so na zuila na continue mais na vandi na ye mututo sa ne baje koto na esa même na te pardon nakoya nanga mais pardon mama bete que Michaud to na bien mais le on na itao Michaud mama bete trop surtout na ba passe maladie na bato mama be nga moko petit frère ba sala opération ni amona ki na hôpital wana na moni di ba na koka donc na e ba tiso za sensible mo donc okokata mutema quoi mais to tshena mabondeli zamba osunga Irene buibu ya za premier bato te aseka na ekaka moi sikitoko
ayiba pe mbala mutu te artiste comédien de sala balobi pa bango to yebiti et balobi babo ake chaque jour ngana luka balobi ngazu na ozo balobi balobi mutakabola bato mais balobi yo to ozo un jour yo balobi pour nga azana elo mona tambola nango o na moni ya ona loba o na monte na loba te poze ya ngate ya yote ya yote ya yo c'est ça mais balobi yo voilà, merci beaucoup. Tokomi Kokene na Souka, na habité bateau batali biso partout dans le monde entier, na chaîne na biso Kin France Télévision, na habité yo pesa Micho Bozo. Donc Micho TV, Micho Bozo TV en tout cas, beaucoup ne s'abonner qu'on est ça là bien. Bateau batali biso, batali pas la biso, le bureau za ni photo kabwa. Ouais, en tout cas, na s'appelle l'interview tout ça li ça important. Chaîne yango eza chaîne moko ya bien et puis faire ça bien. Bon soutenir, bon s'abonner et puis neto solina et puis mikoloya. Je compte au chile pe bagag et la msa sous chaîne. Oh, biso so to moni chaîne tout monde a photo jouer. Au son a joué te na odamiti. C'est ça donc bon zalaka toujours. Biso cop même ça ko sexa yango. Merci moi quelqu'un beauté. Zara misa la liste. C'est faut ça moi loko na zaki na Micho mon cher moi loko moi mukio sala na pe avant na pe grippé na bosa nte na boira pe na bango na bata sido basimanga na sil na bosa nte Yannick Kinia ye de na boira ki so na boki muto te LK Kapams Lolo Kapams na boki yo LK pe na boki yo bambote na yo Charlie Mombili na kata Afrique Sud na kalaté si tout va bien en koya déjà makambo ya na marche bat basé belé Yannick ni mon box Air Force One moni one so juli kofi ya Air Force moi makolo lembi poli kofa Air Force One papa na Joyce yaya na mona ba action ça na moi pe na ndula Shikito bamila soutenir pe Shikito c'est mon frère Sonza Masungi to kuta na kalate na mikil na pesi ba velanga Yves Pambani ba vile Pambani Dieu merci mbokani motema Marlène te sa moi ce qui toque ba mbote na yo Chancel Mbemba demi-dieu bato ba belé na poto na na bato belé ya ma Clarisse Pezo papingwa la passer papingwa na États-Unis famille ngwala mobimba na bosete Tifana Dangwe fia tatu Tifana Dangwe Tifana Dangwe ya da musique mutaka aleki na kitoko na kata Londres ati Tifana Dangwe abima ate atambula ate mazara na la Micho célibataire Micho proposant ouais. Bon, merci beaucoup Micho Bozo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de les recevoir. L'artiste et comédien Micho Bozo sur Kin France avec cette émission Jeep à vérité. Merci encore. Hello aseke. Chocho anze moi. C'est vrai matika melo yeso. Tika ngwelo diamo. Akoti nangana na nwale. Komina kwite ya yo. Tika melo kwitso yo. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. S'abonner sur Daïm Balali Bosso Talabiso, j'étais là, Micho Bozo, l'artiste et comédien de mon pays, Kinshasa, Congo, Ndenge Zalarakaka. S'abonner, aimer, partager et ça la biso Malamu Mingi. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Merci. Oh, Kin France. Mama ya na plebata. Bandiko nyonso butalaka Kin France, Kin Belgique te, Kin Uganda te, Kin Portugal te, Kin France. Na Kin France bubano ulanda babiloko bien, ngamukwata badoza wana, bagag, d'émotion, ba comédie, série télévisée, chronique musicale, chronique politique, chronique chroniqueuse, chronique bulandangwa na Kin France TV na Kin Yannick Wenge Béton Yannick Wenge Yonde Makambo Kin France Télévision, Nde Marafu, Salande Makambo.